Bazwaka ngai na cancer ya col d'utérus et balongola ngai utérus na col. Pour nous entre la vie et la mort, la vie et la mort, la vie et la mort. Et ça épreuve moko très très dur. Tina salion on a silisi boizaka nzambe poso na makasi nanga moko na kwa ata ko abandonner na ko bana kufa nanga ata po nazo kokati. Mais nazo tala bana. Natali bana mama kadete nanga zaka na 7 ans. Natali natika ina âge. Tandis que possibilité na bika ezali mais o ezangi biso ezaka makoki. Tiki Bisso, en fait, c'est ma maman. Maman a Bisso à Boti Bisso au nombre de 4. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo salango awa. Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye filmo. Napisho awa. Yeah, every minute. Opisho chumu na bataja za telefoni. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misala de Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kona bache. Tozui. Bazo akaka. On sait jamais. Yama mimi. Toki. Vamos embora, pangilomba kwanzali, yandikana epima kemwoso, epangiambe, ufufamu, wale bisola, vamos embora, vamos.
Madame Mabana, naza mwasi ya papa Alain, artiste et comédien na bino obulingaka mingi. Ngai madame nae, mama ya bana ne penza na kati ya ndako ngai. Bazwaka ngai na cancer ya col d'utérus et balongola ngai utérus na col. Après, place balongola kango et kobota masse. Tango eboti masse wana, tango toyo banda traitement na HG nde ba ko découvrir que masse wana ezaki cancéreux. Cancer efandi na kati ya masse. Ba ko longola nga ba nex nyoso etikalaki, mais moi ba simba masse wana ezate pour le coup ezaki cancéreux so ba simbi yango cancer ko panza na nzoto mobimba. Nde yango wana ba médecin bazwaki na likanisi ya kopesa nga chimiothérapie. Eza pasi, mais comme je tiens à la vie, na supportaki, na zui traitement nanga nyonso 6 séances nyonso na silisi. Mais siko to komi na étape au médecin ebisinga na sala radiothérapie. Et batinda radiothérapie depuis le mois de décembre, depuis le 26 décembre, HG a transféré kinga na centre Nganda pour la radiothérapie. Et to kotisaki ndenge to mesana ko kotisa na fondation Denise Nyakiro pour yenda zwa biso en charge na soins médicaux. Maman merci. Nzamba pambolo isi ko zali pour ceux qui mutaza na bolingote ba dépense oyo sali na nzoto na HG. Mutu muso ko sala ngote mais o se sacrifier obimisi mbongo ebele na nzoto oyo. Mais si on a comme une étape par radiothérapie et na kenda ki pe kuna na centre Nganda tango batindinga na kotisi lettre na zo zela ko banga elata kinga makasi et na kenda nga mona ba propre frère na nga na kena centre Nganda consultation et pas médecin et na kutana kina oncologue ya centre Nganda a consulter kinga atali ba examen na nga tali nyonso alobi non tu es dans les bons ngabi docteur yebisanga soki espoir ezate abi non tu es dans les bons soki to pesi radiothérapie. To silisi au PMI 6 mois après to intervenir to longoli maswana o tikala na yo malamu po cancer na yo epanzanité métastase de salamité et fandika na kati ya masse nde abimisa ki facture mais nazwa ki facture wana na pesa kango na tindela kango papier lombe na WhatsApp papier lombe akotisi yango na forum na bango kuna nde fondation Denise Nyakiro ba ki ko benga ngai balbito kutana na centre Nganda na tongo ngana mobali na ngato kendo kutana kuna na docteur Hervé nde to komaki kuna basenga kina lo ba examen musu basenga kinga wana afuta ki ba examen wana pour ba confirmer si réellement il faut na sala radiothérapie afuta ki ba examen wana basala kingai ba docteur alobi a répéter ka ndinga lobaki na ngata on a ki consultation ngamoko ki na zanda les bons na to ba futa mbongo to démarrer radiothérapie. Et après, tu as que la facture wana, tu as ici en ressources na fondation depuis le 11 janvier. Mais tu as zélati siko. Na moment on a kenda ki kuna bakata kinga chimiothérapie. Pourtant on a bandozo radiothérapie na kozwa sous chimiothérapie. Et oncologue ya HG à lubaki esengé na kata radiothérapie chimiothérapie plutôt. Et tant on a kata ki yango libumu koma ekofimba. Tant on a ekozonga na HG ba ekozonga sanga sous na chimiothérapie le plus vite en tout cas bazonga sanga na lelo lobi na ngomba bifo au banda et na continuer ki na bunditi esili siko médecin bisinga mama chimiothérapie na esili aux tous les 6 séances. Maintenant il faut ça aller le plus tôt possible aux radiothérapie pour ceux qui ont umeli ma BP koki koya thérapie singa na zwango le plus tôt possible et que ça la malamu. Mais nazo zela fondation tisiko na ba réagir te yangwana na yepa na bino pour naza entre la vie et la mort na yepa na bino ba obolinga mobali na ngai ba o mobali na ngai sepelisaka bino soki bomona ka propre santé malamu c'est parce que nga naza wana nazwaka soin na ye comme il faut et lelo soki mabe komi to pe passer komi ekozama mingi. Yangwana na yepa na bino bosunga. Maman Micho, montant au bazuluka kuna na kati ya hôpital ya centre Nganda, montant est à combien? Montant zali à $6,960. Donc 7,000 toloba. Toloba ka 7,000. Pourquoi montant wana $4,000 est à radiothérapie. Pour radiothérapie c'est $100 par séance, basenga 40 séances.
chimiothérapie basengi 6 séances séance moko eza na $150 basengi susu baexamen oyo na banda kosala contrôle chaque fois avant nazwa chimiothérapie mpona HJ mpe nazali kosala yango consultation chaque fois na banda za chimiothérapie eza payable c'est $30 par séance na baexamen kilikili na bakisi nde arrondir montant wana na kati ya facture basignifie nyonso ti ndenge ekomi na montant wana montant eza yango wana. Mama Olive Lembe, mama motema munene, mama bolingo. Namonaka mama nyonso tindaka ekoma na ndako namonaka mama. Lelo ngai yo na pasi na maladi esengi montant ya $6,960 pour bayiba kopesa ngai traitement oyo ezali approprié pour nanga. Na okozwa chimiothérapie ata 20 séances ekosunga ngai te. C'est lo ba médecin. Po esengeli bazikisa masi wana na ba rayon X ezika po bazwa moyen kolongola yango. So bapesi nga chimiothérapie ebele eza pe mabe po mama eza épreuve moko dure. Eza épreuve moko très dure. Tina sali yango na silisi bo ezaka nzambe poso na makasi na nga moko nakoka ta ko abandonner nakola bana kufa na nga ta po nazokoka te. Mais nazotala bana. Natali bana mama kadete na nga zaka na 7 ans. Nathalie natika ina âge tandis que possibilité na bika ezali mais o ezangi biso ezaka makoki. Mama Denise Nyakero ngayo mwana nayo merci pour la prise en charge aux biso na HJ esungi penza esungi papa esungi penza mais nyonso wana na kana ngai selon ba médecin ezaka ba calme ndenge naza batianga ba double J na kati ya libumu et ba changer yango chaque 45 jours il faut na kota salle d'op ba changer yango mama eza passe tandis que ceux qui na sali radiothérapie ba kolongola biloko nyonso wana pe na kozonga malamu pour batiango comme garde-fou pour babatela ba rein pour ba rein et bebati babaki na ngai na médecin mukolo ba kolongola masse ndi mukolo ba kolongola pe eloko wana et à chaque fois na kota salle d'op na fondation bayebi ba facture ya liboso yaka 6,800 mama ofutaka ya mibale ye 2,800 ofuti troisième fois oba tu ko changer nga à 1,800 ofuti mama na yebi ke monta 6,960 eza ebele te pona yo po ya minene basenga ba opération ba $5,900 ba $7,000 basenga ba opération na HJ na compte na yo ozo futa yango na pete mukolo musuku tunenga na kota set up bifo ba futa cash nga moko na moni ndenge basali transfert mbongo ye cash ba futi pour ba intervenir pour médecin wana aboya ki ko zela na simati na fin du mois ba futi basali mama mebi ko limbana na ngote soki na nous facture na nga peut-être ekomeli yo te mais facture na nga eza na fondation il y a $6,960 pour la radiothérapie. Mama Sunga. Moussalo Bandaki maman, komisati na souka. Atabdi beifsi biso vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mama Soko ko Sunga. O leki na yo, emso yebite. Emso yebite mama. Naza leki na yo. Nazo benga o mama po lelo za première dame na biso. Mais naza penza leki na yo mama. So ozo se souvenir na libota moko na Kamina famille Kapita yana bango Viking Kapita yana nga Leonard Sakala obotanga kinaye grand sœur nanga mususu Jackie père son âme akufatika na ebiso nga ileki na bango mamicho nga yo ya Jean Yakero ayebi po ya moninga tango na sina koli me yo ndenge nga na koli boye o moninga ite ya musuzo yeba te mama zo sunga leki na yo penza mama kolemba te kobana ngati na suka facture ezali awa $6,960 ya pamba mama et pas non. Est-ce que tu connais comment on a facture à maman Micho? Oui, facture ezali. Sur tout mes kakomona biso ensemble zoomer yango. Voilà. OK. Zoomer yango vraiment puisque ba fanatique na biso baza na posa ba monango maman Denise, maman Olive Lembe baza na posa ba mona facture oyo eza vraiment très important. Monter yango wana j'espère tout moni biso nyonso
okoko continuer Maman Micho. Facture, oh, j'espère, yango nde oyo na centre Nganda. Oui, facture oyo yango nde utaki na centre Nganda, oyo basengi mpona traitement na ngai yango. Mama, bosunga ngai, bafan bosunga. Po eza vraiment très important. Ndenge naza na opération musu etelemelinga mais moyen ba intervenir ezate tant que na sali radiothérapie te. Moyen ba intervenir ezate opération musu ezali ya yango yo. Na bengango éventuation du médiane ombilical. Mais balobi tant bazali ko tonga ngai tant basalenga opération pour balongola ngai. Ba next nyoso etikalaki tant batongaki c'est sûr barataki couche moko yango ni sel lokola mopepe ezokota ndenge naza mopandi moko ezovimba ngai ezo salanga douleur na mukongo ya osakana te. Donc avant basala yango esengeli na nganda landa na radiothérapie so na sisi radiothérapie na sima na zongi na HJ basala ngai moya kotombola kolakisa libumu eza te po toza na TV mais na libanda boboki komona bota libumu na ngai ndenge ezali. Donc naza vraiment la passe. Voilà, Babito Kabolama, on a bateau à Zolé. Là, toujours en résidence, il y a Papa Alain, qui est artiste, qui est un bon amisso, à ce que ça bateau, tout va router à la bisso partout dans le monde. Je pense qu'il y en a bon parmi Banaya, Papa Alain, Ephraïm, et on a fait ce témoignage pour moi, Marambo, tout haut et 5 6 bisso. Ah oui, c'est pas ça qui. Déjà là, bonjour Ephraïm. Bonjour monsieur. Bonne santé. Dieu fait grâce. Zakaka, malgré douleur, malgré passé. Voilà, partout dans le monde. Mais quand vous expliquez Bisso, où est Tiki Bisso, Azana ni Pana? Tiki Bisso, en fait, c'est ma maman. Maman Bisso a Boti Bisso au nombre de 4. Maman Bisso au. Naiko kabolama wana papa ale mabana abungisi mwasi na ye vraiment mama ya bana na ye na Michu. Tant on a apprendre que à Koufi, on a appris qu'on a 7h30 et on a bandé ko benga ye pona ye babaza wapi yo moko yebi ninga zaki choqué abandé ko yambate yango ezo kinga temps moi retard yana mika kokoma ko rejoindre bango et après na ye ko benga ka moko ya bandé ko Liza de aye ko pesanga adresse ya ndaka wa yango moninga na pusani pona kabolama wana papa. Bon, mais n'évitez, on a vu que parmi bateaux ba jouer trop surtout rôle ya moi sina mobali na ale. Donc de ngai na ko utiliser terme o mbanda na yo ndati biso. Oui, ya bando benga nga bongo. Témoignage ni na bando benga nga mbanda. Si tout tango aboti mwana ntuka ne wana je pense azala ba 9 ans to ba 8 ans. Tant on a kené na hôpital talaye. Tokutane ba lebele za pe ba folie mususu batinda biso la poto yaka ensemble. Tant on a vu yanga ifaki na kotika pe ya na kené tina ndako na ye so ina komo ka mbanda tozo seka. Donc
nayebi te soki mpe azalaki na mabe na ye mais façon nga nakutana na ye plus de 3-4 fois na bomo ndenge azalaki bien ya mamitu ayamba bien tozalaki bien ayambanga bien et puis ya bando benganga kaka mbanda wana tozoseka na biso donc ezalaki famille vraiment nzambe azwi ye apema na kimia tokoyeba cause ya liwa ya mamitu eza nini bon vraiment wana nakoki koloba lokuta te nakuta ye kaka nde azobela mpona nalobaki maladi oyo en tout cas naa na précision nango te elokanga nayebi ke abande kobela et puis papa na mpe alembaki ye te bande kobenga ere nyonso koyoka tokoti hôpital tobimi toza na ndako tokoti hôpital donc alembaki ye te ntina suka nzambe asepeli kozwa molimo na ye yango topesi kaka nzambe merci mpo ye nde mokonzi ya nyonso maître ya temps mpe ya circonstance mais nayebi te eloko nini okosenga na baartiste comédien famille théâtrale mobimba ya kongo mobimba pomo bacompatir mawa na ndeko na biso ale non ale aza motu moko na théâtre azalaka bien et puis sans polémique na motu et puis apesaka motu nyonso respect yango biso nyonso mpe topesaka ye respect à part sango yeli biso tolamuki nango donc ça passe sango matango po Alain aza moto bozalaka na ye na groupe Simba ntango oyoki sango aperdre madame na ye esalaki okoma po oyambaki yango koma avec beaucoup de peine, de douleur parce que Mami Cho c'est notre femme si on peut le dire quelqu'un qui nous recevait chez elle. Pourquoi Zaïpe est artiste qui nous recevait comme un artiste. En tout cas, on a passé des beaux moments. De temps à autre, on a festivité à Simba. Donc, quand elle est partie, c'est comme un artiste. Donc, moi, c'est artiste. Comme dit Mobile, il est artiste comédienne sur Akoufi, donc c'est vraiment un artiste qui est parti. Elle était malade. Elle a souffert pendant plusieurs années. Wow. Dieu a décidé à ce que Azoé, en tout cas, paie Manakim. Souvenir, on est à Malamozo Gardé, côté à Manicho. Chaque fois qu'on allait chez elle, elle nous recevait chaleureusement, sans complexe, sans parti pris bien. Moi, Malil, Yarolbake, on était comme un artiste à recevoir, artiste, c'est pas naïf. Donc, c'était vraiment une femme très gentille, envers ma comédienne, dans ma collègue. Mais au sein de la bande de yo, père, actrice, il y a famille théâtrale, il y a comment mobile en fait, comment on va compatir ma artiste ya mon aîné à Koufeli, maman bana na ye. Moi c'est naïe la femme légitime. Donc qui plus est, moi c'est n'a pas acquis artiste. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont ensemble. Donc, Toya et Longo, moralement, spirituellement, matériellement, financièrement, tout Sunga, tout prénaillé pour que à se sentir seul. Parce que mon tout sera coupé, ça aura toujours la solitude, la femme avec qui vous avez été pendant des années, mais les lois azaté, donc il faudra qu'on puisse vous mettre tout près de lui pour le soutenir. Bon, le message est quoi vers 2h, 3h du matin. Vraiment, nous avons là, on a formé une connexion. À côté de notre groupe, nous avons formé le nom, parce qu'on perd le nom. À tout cas, ça va se passer. Malgré tout, il y a des malades, la loi.
ça n'a pas passé. Abandonné Robela depuis 40 ans. 18 ans. À remettre la malade. Papa Alain, il a sali nyonso au Seigneur ko sala. Nzambe mutape sala yepe mutadécider par rapport à ça. Ah bon. Vous avez un souvenir de malade vous regardez pour la maman. Bon, bah bon souvenir quoi. Des fois si on n'avait pas vu à parler, on avait bien. Accueil vraiment les vraiment malade. Bon souvenir de moi. Donc on bail nazalaka. Ah bon. Mais au Sémani na ba ndeo na bino ba artiste comédien, ba artiste tout il y a théâtre il y a comment ba compatir Mawana, monsieur Alain, comment bo ça l'organisation comment pourtant bo ça matin à comédien. Bon, ba soutenir quand on a coufé ba soutenir qu'on a biso à soutenir parce que Bible lobby ils a bien que les la moto oyo azolela que ko ndako ya place fête des donc on a biso à coufé il faut soutenir il faut na le moti c'est le moment donc tous à vraiment na pour se sentir par les soirs parce que c'est que moi musique moi et on doit raisonner moi c'est une surtout bon c'est que la mosala ya ale mabala a kofeli nous on peut soutenir. Wana siko, pardon maman. Wana siko ngai na oyeba te parce que ngai papa Alain tozala groupement te basala groupement na Arlette kota. OK, merci beaucoup maman. Ngai wana na oyeba te papa Alain tozala ne groupement te tozala groupement basala groupement ko na Arlette. Na yaka ko apprendre que moi ça papa Alain abelaka ekozala déjà ba ekosata ba 6 mois ezebele ba 4 mois. Tout ça la film mona ba Gabriel ne fait na Congo bravo de Gabriel ndem tabete la biso ke papa Alain moi sine abelaka. Donc tout ça qui netinga bina qui surprise na ya solo abi papa Alain moi sine abelaka vraiment boebe to bandi ko ko consoler place wana non il faut ça kama kasi moni maladie ya kana ngome e kende nango jour na tournage papa Alain pas ça ka sera sur place donc jour ndena yebaka ke vraiment belle sœur nabiso abanda ko bela ngana e barate taka to kutana na kana ba tournage après to panzani ba vie privée ya batu musuto e barate nde lobi nde to yoka kufi donc vraiment et ça lenga pasi ko bungisa muntu oyo bo mesana ki bozala ki na ensemble pe abeli temps e belé akufi donc eza chose facilité. Maman Arlette yo zo ki pena moi temps ya kozala na Mama Micho. Bino na groupe Simba déjà vous avez eu l'occasion peut-être voulais-je dire donc bibo 8 ans moko ko fanda ko solo la pour l'organisation ya matanga. Pourquoi pas? Oh matanga oza matanga na biso moi si na biso mutakufi ya vya matanga na biso c'est ça. Mama Micho azai ko bela ba témoignage ça 8 mois na malade. Batumsu ko ça 3 ans, batumsu 6 mois. Est-ce que yo moko na en tant qu'une mère? Il y a 8 mois, 6 mois wana ezana o batu koloba kaka. En tout cas eza passé nzambe kaka. APCK kimia pour moi oyo anyokwami. C'est loko balobi ke kisi et ko tu vraiment na nzoto na ye. Nzamba zwa lokumu kaka 3 ans ezebele muto melaka kisi omelaka kisi atati bobando mona papa Alain zo ya ba tournage mususu azo tourner po aza mubali po aza papa il faut kaka sala musala za musala na ye mais na ndenge ya vraiment ya moral vraiment azaki na honte
azalaki nango vraiment te mpo mwasi oyo bango mibale ezalaki susu ki mwasi na mobali te koma ekindeko mpo babandi banda na école banda so deuxième série oyo biso tokoma obenga soki 8e babandi vraiment buna bumwana oyo opedre mutu mo kamba moka mbala kataka boyo eza vraiment facilité. Ok, message moko ezali pona ba fan na yo moko na d'abord na ba fan na groupe Simba pona matanga oyo to communiquer moko ko pesa to ozana message mozo lingo peta précisément pona liwa oyo. Message ezaka ke toza matanga babi ke tolela na bao bazolela bafani nanga bafani ya Papa Alain bo mso bazana ba contact na ye bolemba te kopesa ye makasi po na moment oyo atikali na bana il faut azala vraiment makasi bo tie pe na ba prière eza facilité c'est ça na kumisa kinzambe parce que nzamba lobito kumisa ye na circonstance nyonso esala kinga pasi po toza ba humain. Mais na bonzambe na lobaki nzambe zwa lokumu parce que yonde mutu opesa ka yomoko mutu zwaka. Mais natalaki moninga mobali ndenga mesanaki na mwasi na babandi na classe. Baboti bana amina ye puis lelo atika ye ezo sala passe. Donc na koti na place na ye naza na passe wana mais nazo kumisa kaka nzambe parce que yende mukolo biso. Bon, pour nangai place mususu kozala esiko ko faciliter ba nyonso na transport. Banzela na biso eza mabe mikolo yo. Avec le temps ndenge bazozwa moyen ya kobongisa yango pour na faciliter mutu nyonso ya za artiste. Na ba quartier tozozala lelo bazobongisa bongisa banzela tango bazoluka babongisa kuna e ko intercaler mutu nyonso bazouta musika yango ayena ngona centre. Esika mutu nyonso ana facilité ya kozwa transport pour que ba rejoindre ye ba lilana ye aza artiste oyo asepelisaka batu lelo akufeli mutu nyonso azo participer na mawana ye bazolelana ye mwasi yango ndatiaki yango na quartier na ye oyo ya koli o pe bayebi mwasi na ye mukolo moko te mukolo mutu akufa batu nyonso bayokana ezalaka ke bimaki esalaki ezalaki mais mutu aza na douleur soki bato bakei eza Alain mutu abandaki kolala mpe olamuka na mwasi soki atali mpe bana azobosa na mwasi na ye te. Est-ce que ndenge bino baartiste et comédien boza boye aussi bien masumu asa bengi bino vraiment président masumu parce que président na bino asa bengi bino mpona organisation ya matanga oyo vie masumu yeyo deya na nsima aza na biso awa na matanga aza deja na matanga likambo ebimi lobi lelo eye fo tofanda likambo nyonso ya kaka eye ekpei bon avant na tosorganize fo toyokana na famille toyokana na tokoma esika na moninga akufeli tolela nano par après tokoya kosala programme et puis suite à programme tokolobela ngo kaka awa. Merci. Oyo bakolela na biso na esengo na kolela na mawa. Nzamba kozwa lokumu. Mais bafungola matoi te pona koyoka mabe parce que moto azo souffrir eza Alain. téléphone na mwasi po ani na pesa ki bande kwa mwasi téléphone te. Ya zu téléphone na mwasi ba pesi na hôpital ye pas zu ya. Mais yaza mobali ya nani? Tanka mwasi na ye akufi azana maboko na ye. Téléphone ake no pesa bande kwa mwasi balala kana ye baboti na ye bana eloko mususu soki tolongola ki kinois tolongola ki ba africain mais tokota na kati ya makomi bango mbale baza semblable bakomi mutubo moko donc ba polémique mal placé wana eza na sens te les douleurs toza nango ke tozolela mamiso mwasi na biso aboteli biso bana et puis lelo lisusu atiki biso tozolela ye toza na posa ba malentendu te nzamba pambola bato bazolela na biso matondo ezonga epa nzambe ye moko mutu apesaki biso mamisu epa azwi mes condoléances na frère nanga Alain Mabana nzambe apesa ye makasi eza facile te nazo souhaiter yo Alain courage kofungola matoi te pona koyoka bêtise ya internet
bato ebele bakosala bavie bakoluka bavie moto na moto akoluka ayebana na nsima matanga na yo ya kokufela mwasi na yo yo gumbamela nzambe yebisa ye yo nde moto opesaki nga yo moto ozwi nakoboya yo te vie ezokontinue mamitu akufi nzambe yo kufi te nalingi yo ata ndenge mamitu akufi nazolingo toujours nzambe wana kopesa mikolo ebele makasi ya kobokola bana ndenge bozalaki na mamitu nzambe apambola courage. Bonsoir Bonne. Bonsoir Marie-Jeanne. Est-ce que est-ce que bino artiste et maman ya pas vous êtes déjà dans l'organisation tozoa ki sango lobi il faut to solo là lelo eza premier jour to loba ya sango to solo to ebine to sala. OK, merci beaucoup. OK. Voilà bon. Merci pareillement. Merci pareillement. Merci to c'est que on a ici sur la katia. En tout cas, kala kaka oyo eza ya biso towana choite. Merci. Kambo ezotoka kaka ya décider kolongola matanga kuna parce que ndeko kanda boye na mona kauka vraiment. Non, omoni eza papo matanga ye awa omoni mutu mususu akouta victoire auti bacommune ka ebele papa ne aza mwa kati parce qu'il faut otia place oyo eza na facilité ya mutu nyonso en plus mpe kuna eza place ya ofutela emsu babi kolo lopango miso olinga pete ke matanga emsu ewumela ezalaka wana yango wana ye nango awa na famille eza problème te eza na place oyo mutu nyonso aza na facilité oyo ya matanga. Nayebi ke biso nyonso toza na pasi ezala bango ezala biso moment oyo eza nanu totika makambo ya programme nyonso eleka na kimia bana bazali makambo nyonso totiango na maboko ya nzambe eza facilité ya mutuka mobimba boye alongo eza vraiment facilité eza likambo ka nzambe apesa bato nyonso makasi bango mpe bazala na kimia papa ale mpe azala na kimia na bana c'est ça. Conseil na kopesa papa Alain eza vraiment te eza kaka kie nzambe apesa ye makasi na minute oyo eloko oyo nzambe il faut ka nzambe apesa ye makasi po mwasi oyo bozalaki ne bopasi ne ba moment ebele bandi ne lelo te bakoma onde bandeko lokola bacamarade po bamesanaki trop siko aza te yo mokambo nde toza boye toya kotala ye mais so azongi vraiment na ndako amoni ke chambre oyo tozalaka 2 personnes mutu wana aza esote aza sur les facilités nzambe kaka apesa ye makasi c'est ça. Merci beaucoup mais quand même besoin d'organisation. Ouais. Ah oui. Matanga eza ndako te mère. C'est bon, merci. Moi mwasi wana o manqué papa Alain. Nandeni Marie-Jeanne, nous on va manquer vie. Nandeni. Faut ko tango nga ko tango a supporter nga parce na ou alono na sina tumbi. Donc na fingi épée sans maquillage, sans quoi. Na cheveux naturel. Donc à cause ça na papa Alain, papa Lazare c'est qui faut respecter. Papa la bala mwasi na e. Il aura pas les a mwasi na e. Souvent nga te faut pas ça na ngoni. Mama ezaki X Pro Max. Oh, je suis désolé hein. Mais Marie-Jeanne nous aussi doit marquer papa Alain. Non, c'est pas na bidoté. Eh, nandeni, toi ta question thème pas bêtise comme les cas. Oh matanga ya besté hein. Na bon c'est bon on a soutien na monde moi ça mona nga bien té. Bozo ngana mo bimba na ngana. Bozo ngana mo bimba nanu. Fena zande mona nga. Moi ça na mona ki que ceux qui papa là yo na matanga koto ceux qui ba ba contribution. Ali boma muto akufela ki contribution c'est pas là azole la moi ça la contribution. Comment c'est pas la contribution? Les a passé. Et a passé paiement. On a YouTube à cause de la humilier la fille. À supporter parce qu'il a aidé à ma bille. Vamos embora, vamos. Ya, ya, ya,
Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.